Voilà, c'est parti, très cher abonné des Fantastiques Info Télévision pour la deuxième partie. Na kati ya ferme Bomoko na village ya Sonabata. Esika ete tozotalisa bino système irrigation ndenge nini ezali na ferme awa et aussi ndenge nini bazali ko développer système ya ba jardin na ba détail mususu na deuxième partie na biso tosinga ndolanda vidéo tina suka. Alors nous signalons également que tozui retard ya rotia deuxième partie par rapport à la chaîne Nabiso Fantastique Info Télévision ezala qui piraté jusqu'à présent tozozo accès na yangote. Alors to créer chaîne Oyo na chaîne ezala rappelé déjà Bilanga TV na Oyo bozali komona très cher abonné de Fantastique Info bozolanda vidéo yo et komami na kombo ya Fantastique Info TV HD na suka. Alors to kebisi bandeko nyonso Oyo ba copier ba vidéo na biso ou ba sali ba chaîne na yango ba meka ko supprimer ba vidéo na immédiatement parce que zali œuvre na biso Oyo to salaki moto ko ko so yango te. Tout la deuxième partie il y a descente na biso na kata femme Bomoko balana biso otala biso awa si vous allez chaîne ya sika bino ne se s'abonner massivement awa tozo continuer en attendant chaîne na biso Oboyi Fantastique Info Télévision ezonga ezali ndeko na bino Lucien Bokite ambassadeur de la terre. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Voilà, Mbote Ndeko. Oui, Awa to komi wapi, comment vous faites pour irriguer terrain na bino pour ça la ngeni? voilà. En tout cas, merci beaucoup. Toujours la question. Parce que mon groupe électrogène. Il y a un groupe électrogène au Zomona Oyo. Yango ne fonctionne qu'à ce qui te démarrer yango pour qu'il faire fonctionner hydrophore on a besoin de kuna. Alors, je dois vous montrer comment ça fonctionne. Donc, Koufate, hein? Oyo, ils ont matini gâté donc ce qui n'a simiga gana ningi sigaga. Alors, natangona papa Freddy di singa na mama Petrolini di singa ba osepela. Ba yebi keno iloko na biso en tout cas baramo. Bolanda. Le groupe a combien de kVA oyo? Oh, ils ont 3.5. 3.5 kVA. OK. Ils ont essence. Il a lancé directement hydrophore. Alors, hydrophore yango. Ouais, voilà. L'appareil qu'on appelle hydrophore yango. Il va bengue hydrophore. Oh, ils ont monter oyo contrôleur. C'est le contrôleur. Rôle ya contrôleur est anime. Donc, ce qui est maille, quelque part, ils ont bloqué. Il est automatiquement au cas hydrophore. OK. Voilà, donc, on a savoir ce que ndenge a fonctionné. Ah, tu vous avez déjà passage oyo. Donc, après ce passage, tu as jardin kuna porcherie na machine à mila. Oyo passage awa eza pona banana. Ce qui te lingi doit arroser banana, debo comme on a tokosala tokofongola passage awa. Alors, dans ce cas, tu bloquer côté ya porcherie et puis tu tini na banana. OK. Voilà ce que mai et keka kuna. OK, yon to mona ninge kei. Voilà. Et vous avez un film avant la maïs au Kende. Donc, côté nous, c'est tout porcherie, au jardin, machine à mille, et ça bloqué. Alors, ce qu'on a tout le contrôler là. Vous voyez ce qu'on a rôle à contrôler. Partout, ça bloqué. Partout, ça bloqué. On va changer même son moteur. Et puis, on va au kata. Oui, vous connaissez pas, il m'a côté. OK, Kati. Vous connaissez Kati. Donc, nous avons joué le rôle de contrôleur. Alors, le contrôleur était comme un hydrophore, voilà, l'hydrophore était comme un part, contrôleur est à part. OK. Donc, l'hydrophore, c'est $200, contrôleur, c'est $20. Okay. Ce qui donne $220. Voilà, vous voyez, ça signifie que moi, je ne pas mon côté. Courant peut-être sous-consommé. Courant, ça sous-consommé. Même il y a awa, ça sous courant. Mais quand je fais seulement un simple mouvement, OK. À lancer des gens. Donc, ils sont pas chanter. Voilà. Donc, si vous avez utilisé la motopompe. Alors, motopompe, en tout cas, ils ont un problème trop par rapport à l'hydrophore. L'hydrophore, c'est un problème. Avec l'hydrophore, nous avons beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages comme ça. Et comment? Même tant que nous avons ça arrosage.
hydrofort ye ayaka lentement donc osoka arrosé no oza à l'aise mais hydrofort azaka brutalement et motopompe azaka trop brutal alors yango na omona pena nga pena na vie na nga donc na telemela makametali ba motopompe et puis soka pani pampamba osoka bezo fonctionner comme pas ici pani c'est pour cela donc na éviter yango fome na sala na hydrofort na groupe électrogène. Voilà, Balade Fantastique Info Télévision, tout ça toujours na kata FM Bomoko, oyo tonga total sabino comment ça la système pour na irriguer terrain na bango. Bomoni ndenge coordonnateur awa meki ko expliquer biso, bazo sala la hydrofort. Alors hydrofort bazo sala les capacités boni. En tout cas hydrofort na biso eza ya leti capacité eza ya 1 non eza ya 3 pouces. Ils ont 3 pouces. Hydrofort, ils ont 3 pouces. Mais ils ont un demi. Pour adapter. Pour adapter. Ils ont un demi. Alors, mais vous avez une plongeur ou dindi kuna. Donc, il y a dindi kuna pour na clapper na ye. Alors, clapper na 4 kuna. Clapper na 4 kuna. OK. Donc, ce que ben nima yo ya ka boy moyo so kuna ça la retour et ça la kate. Et fandi kana kata bacho. Donc, tant que vous avez démarré, automatiquement, volume déjà, moi, ils ont déjà 4 veillères qu'on vend déjà. Donc voilà. Mais au côté, en tout cas, ils ont ça là, il y a plombé, il y a ça là. Sauf que c'est ce que je voulais vous poser comme question. C'est profiter de l'issue pour nous ça là. Donc, na ça là, mais en tout cas, donc, en tout cas, non, na yekoli yangote. Mais le reste là, il y a une porcherie qu'on a. Tant qu'on a plus d'explications, que on ressemble à boy. Voilà, tout le monde est sur le salon, du groupe, tout le monde est comme un question. Voilà, Balade Fantastique Info Télévision. Tout le monde toujours que Fantastique Info, c'est une université buissonnaire. Tout le monde est professeur de Bisso Oyo, a expliqué l'expérience de Salama. Ah, on a quatre papa, on a quatre femmes Bomoko, Oyo, pour passer les merci na papa, Freddy, na maman, Petronine pour la découverte. Oh, bah, salut. Balade Fantastique Info Télévision. Alors, tout le monde pose ma question d'une manière minutieuse. Il y a il y a hydrofort. Mais pourquoi on a le choix il y a hydrofort que motopompe alors que tout le monde motopompe a d'allier déjà dans groupe naïe à d'autres peut-être même encore. Mais quand si hydrofort est singio autre générateur après ça met sous un appareil et coup ils ont dans la mingité. En tout cas, c'est la même chose hein. Moi je compte que c'est la même chose. Et puis c'est la même chose comment? Parce que motopompe, prix à motopompe, na prix à hydrofort, peut-être beaucoup ça va à peu près. Alors les groupes électrogènes là que vous voyez, ils ont capone à hydrofort. Ils sont habitués à makambe belé. Même na palais qu'on a aussi na congélateur. Alors s'il y a un souci pour na makametali ko congeler bebiloko, alors to mataka groupe électrogène ndaku et que to démarrer en kuna et puis to zo ça la nini na biso. Alors pourquoi question tuningai pourquoi tu préfères que hydrofort que motopompe? Alors na uto bango awa donc na baya ba motopompe parce que na bani musalo lelote na bandango depuis 2016 donc na utilisé ba motopompe et puis na moni comment ba motopompe zo ba panne au risque de besoin en plein travail motopompe zo en panne. Alors ici chez nous avec l'hydrofort peut-être et le go en panne moins groupe électrogène. Ce groupe électrogène est panne. J'aurais capable quand même de parler pena y va panne on est à niveau nini. Ce que ça non surtout comme tout makametali mécanique en tout cas na mécanique ko bunda. Mais na côté makametali côté hydrofort monino oyo motopompe wana en tout cas na sala ya ngote. Avec hydrofort azana eloko ko panne kuna te. Au moins hélice peut-être bloqué. Ah wana pena yebi ndenge soki bloqué ndenge ko sala pour que ozong sangona à marche. Donc, il y a préféré pour Nanga. En tout cas, je préfère travailler avec l'hydrofort que motopompe. Voilà, Balade Fantastique Info. Tu as toujours la carte à fin de Bomoko. Tu as préféré l'hydrofort et le groupe motopompe. Alors, en termes de consommation, il y a carburant. Parce que dans la vidéo, on a salaki, la ferme avec 2 litres à salaka, bâton de sarati, secteur de il y a 1000 litres. Je ne sais pas comment on peut comparer consommation, il y a carburant, na motopompe, na hydrofort. Voilà. Na hydrofort, ne biso avec l'expérience que j'ai. En tout cas, dans on salaka. D'abord, quand on parle du mot consommation, et dépendant d'un engin,
aux autres travailler nango et risque aux na motopompe moko consomme trop et parce que tous appels na motopompe o eza ya mazout na essence alors ya mazout et consomme makasi par rapport à essence na hydrofort et puis tous appels na groupe électrogène o eza ya mazout na essence alors awa tozaka toujours essence alors na essence tu utilises awa ce qui nous donne arroser babiloko na biso souvent je mets seulement 5 litres na 5 litres wana de utiliser 5 jours p donc chaque jour je compte seulement j'utilise seulement 1 litre la misala nyonso to sala na biso koto 1 litre kaka voilà ce que au conseil bande ko lususu par rapport au ningo lobeli basali la mine kaka groupe électrogène na hydrofort que basala bon ngalo ko batkaso parce na mona ka on a fermé la kendaki ce qui ba ngomba pesa makasi groupe électrogène et kunini motopompe ko kupaka mais groupe et motopompe hydrofort et continuaka c'est registre na ngoma. Voilà, merci beaucoup Nanengo Kaboli Maël na yo. Donc on est toujours bakati ba découverte na kati ya ferme Bomoko. Tout le monde système irrigation, est-ce que tout le monde a sur nini? Alors à part système il y a irrigation autour de Monawa. Avant que je passe, je voulais d'abord montrer aussi quelque chose parce que papa Freddy di Singa na maman Petroni di Singa bazo zela ba mobayo kaka ke ba safu bandi ko fleurir. Alors na lingina la kisabango safu ndenge déjà zo fleurir. Bo yangone ba zela. Ce qui va y avoir que nous savons faire, on est pas content de ça maner c'est encore les gars côté ko onyo so sala awa lelo. Alors papa Freddy di Singa au moment Petroni di Singa wanande couple malamu oyo ezo simba ferme Bomoko na kati ya Los Angeles. Maman Petroni boyebi déjà safu oyo ezala ya kolala. Alors safu déjà zo fleurir. Ça signifie que bino boyebi tant dans le bara boye ngai pe na yebi quelles sont les promesses au bino pesa ngai ce qui va safu bani ko fleurir. Alors botalaka banzete déjà yangoyo ezo fleurir déjà nzete ozomona oyo en tout cas ebotaka makasi aneka oyo papa Freddy atelema kaka boya zobuka basafu oyo donc nazaka na confiance nango à part ça moi je préfère na présenter le sous ba tomate na biso pe tolona kilona kotoyo malgré banana oyo ba insecte ba meka ko détruire yango mais to tikala na moi keleke nzete tolona ki je dois vous présenter voilà. Il y a total awa tomate fato le kana côté ngaba mususu wana kuna. Donc alors vous savez qui peut côté jardin, vous avez la tomate ça. Oh tomate. Du côté jardin, oh tomate za nango. Alors tomate oyo il y a cosa la vraiment ebelé. Mais en tout cas ba so place de boire la germoire ba yaka ba panzaka. Donc yango ne mwanda muka tikala ki to mega ko zo yango. To kolona di awa ndambu. Et puis nda mususu yangana kuna tokomona avato le côté ya banana. Voilà. Balanda fantastique info télévision tout ça toujours na kati ya province il y a Congo central wana totelemi na 30 km na péage c'est-à-dire dans kati ya village il y a Sonabata na kati ya ferme Bomoko. Alors bozomona misala ndenge zo sala ma toujours expliquer système irrigation toujours la paix jardin au basaliawa il y a tomate oui que province, il y a Congo central, il y a province nourricière, il y a ville province, il y a Kinshasa. Donc, province, il y a Congo central, il y a Kinshasa. Donc, si vous voulez, Karango, Nasango, pour vous, Moussale Salama, à Congo central, il y a Ngoyo. Alors, Ndeko, Malobanga Mboyo. Voilà, merci beaucoup. Na Nenga Odoloba, pour nous mettre les tomates. Donc, cette partie d'abord que vous voyez, est dans la chômée, pour nous attendre que nous avons souka, banana déjà mis là qui. Alors na linga kiteke no evanda kaka bongo kimia na préférer que na chana ngango ba tomate pour que anantanda tang ba mule kozonga et puis to kosomo ba rejet pour to kotsa awa ekoka na nyoso to terre o nyoso ezala kaka donc basé na banana. Alors tomate na biso yango yo bané lona maki déjà ça fait déjà 1 mois et 2 semaines. Donc 1 mois et 2 semaines tomate yango yo. Donc cela veut dire que to sugi awate il y a des germoires là-bas. Et puis bah étendez ça qu'on a seconde to komona ndenge to sala et puis ce qui tango ekoki je pense que beaucoup mona tango kozonga so pour la deuxième fois ouais kuta ce que étendez parce que to za vraiment concentré pour na makambo yango. Voilà na ngoni pesa longambo wa eloko moko ipesinga esengo wa ya komona bananas boloni déjà ébélé alors boloni ngo pour na étendi ya boni en tout cas étendi ya banana isa 70 mètres sur 30. Très bien. 70 mètres sur 30. Alors, na Katiawa, tozana 6000 rejets. 6000 rejets. 6000 rejets. Au Boulogne na Katiawa. Au Boulogne na Katiawa. Alors, Boulogne yango na écartement ya boni boni
En tout cas, écartement, ils ont toujours respecté. Pour nous, les banana, surtout biso, bamboka na biso, les avons base, na ba lymph, na nzela ya ledia, mboka ya ledia. Alors, kuna ne côté makamongo wita kaponga kitata iza kuna. Donc, tout message dans le message oyo, écart est toujours 1 mètre. C'est que nous respectons. Pourquoi 1 mètre? Parce que anana, et panzanaka. Naboso ko lakisa yo eza kuna. Donc panzanaka, ce que panzani, ce que l'on très étouffé. Vous aurez des problèmes pour le cerclage. Donc il y a une chose qui faut changer écart à 1 mètre pour ils ont mo susu et c'est nga faut pour cercler yango faut ko tana se pour cercler yango. Ya want faut donc na ko pesa conseil na bandeko un jour au bazana pour ça ko lona ka biloko yo faut toujours respecter les écarts. Alors ça dépend aussi du terrain. Ils ont bandeko susu yoka à sacrifier 4 hectares nyo so lona ka banana. Ça dépend, il y a mutu oyo azana terrain na yi. Parce que moi mutu so le banana na tiango il m'a gagné tiango ba 50 cm, il y a 50 donc 50 cm. Alors ils ont dépendre na niveau ya ni oyo ya région wana. Alors ceux qui okoyo kanga stop to zonga wana totala wana ningeza. Peut-être oui, tout le monde a des fantastiques infos. Alors, nous allons continuer de féliciter bien le système irrigation. Oye poussa niawa. Tio oye comité na niveau pour arroser banana. Mais comment vous faites pour arroser ngo? Ils ont qu'à boni. Alors, les gars sont awa to arrosaka carré par carré. Les types cho n'enges basho n'enges sugi wana. Arroser carré ona oyo kotoyo. Alors, si tu pousses ni awa, wana so arroser oyo na oyo. Donc tu pousses na ka bongo. Si tu sais arroser oyo to leki wana, si tu donc nyo si zo ngoma ina facilité. Voilà. Donc dans quelques temps et puis to cha ngoma. Voilà, balanda fantastique info télévision oyo bozon dima lokola ngai votre humble serviteur ambassadeur de la terre Lucien Bokite qui est mboka na biso ko bonga so aussi conscience na makambo etali bilanga to kozala respecter parce que sokoza ko produire le koyo moko zali ko lia yiba ke zali sika to kozwa valeur to ko bina na biso banda tongo ti pourquoi to ko beta nso bana tongo pourquoi mais kasi na pourquoi osenga nzala so biloko ko lia les autres pas paye yiba ke ozali na respecter te. Or to komisa Congo ezali mabele kitoko mabele ngo ezala valoriser na misala lokola maman na biso na papa na biso basali awa bazali na États-Unis mais kasi motema na bango mobimba ezali kaka na kati ya province ya Congo central. Résultat ngoyo et salami ils ont 10 hectares et sur les 10 hectares bah exploité déjà au moins 9 hectares au ezali ya kosalama yo za na combien d'hectares au sali pe combien mituna question mi pesa pe réponse. Donc nga nazali na senga kosala vidéo ya lelo pona komona neni mosezo salama. Alors nga tuna question mosusu na mona ko banango kuna banda kuna na mona ki ba na ebite na bengango banane plantain to banane doux na bengango makemba to na bengango bitabe naibi ezali nini meka expliquer biso balanda faso ba yebo. Merci beaucoup pour la question na likambetali makemba ou bien ba bitabe. Oh ils ont makemba. Tu préfères que tu makemba. Un jour maman Petroni et papa Freddy de Singa bakosuka ka kuna na États-Unis te. Un jour bakokita awa bakozala pe na posa peut-être basalisa fête moko boye. Alors même à bisoté peut-être il y aura encore d'autres gens au bakozala na posa ya makemba. Alors awa tolona ki makemba surtout makemba ne mdelesa mana ba fête. Bitabe en tout cas bon wana ezaki kama wana ba marché nega to yebi o soma bitabe ozana nzala au lieu mais makemba en tout cas du moins bato baliaka fufute baliaka kuanga te ba préféraka mingi loso bien makemba. Alors oyo eza makemba. OK. Voilà, félicitations. Oloni yango combien de pieds eza sur place là? Onyo c'est dans la carte terrain oyo eza 75 pieds. 75 pieds oui. Et bandako mi ba kisama le faire avec écola. En tout cas avec le projet tozana yango je pense que na komatina 1000 pieds. Parce que à part awa il y a encore d'autres terrains auto kitana sekuna pour mon kwani tolona ki 300 ce qui 320 déjà. Alors j'ai fait toujours l'effort pour que komatina 1000 pieds. À part ça ne toloni boy. Yemo ko chaka bana. Surtout ba ratio na ona loni awa. Auto benga nginda. Là on va rester loni nginda. Donc nginda y en tout cas à chaka bana belé. Donc nginda zali meilleur il y a Congo central voilà, nginda ouais.
il est vraiment un échec de 100%. Voilà. Oyo nginda donc tant que chabana donc na préféraka mingi vraiment donc terrain o nyonstu babenga yango donc demi bayombi ekidi na Sonabata. Très bien. Demi bayombi ekidi na kata ya Sonabata. Yango ezali vision ya ndeko simple juge o tozali na awa o azotambusa biso oteso découverte na kati ya ferme Bomoko. Balandi Fantastique Info Télévision. On s'appelle la vidéo na biso to sengi na yo o s'abonner pe o partager vidéo na bandeko mosusu ko zala égoïste te yo kutana libaku kitoko ya kolanda biso. Donc kozala malamu o meka ko partager vidéo to ngoni ndeko to sala banana yaki na musika na mona qui est déjà azo sala musala vraiment ya liboso na ko banda ko pesa yo félicitations. Pe na retourner question kombo na yo nani. Merci pour la mutuna. Comme on a hérité, mais mingi baninga babenga nga HD en dollars. Ok. Mais comme pina o isa pina hérité. Nga na ebite motivation no ezali parce que yebaki fantastique ko kende akoya lelo to travailler kaka boy parce que banda na yaki na sali déjà plus de 2 heures du temps wa. 2 heures dans temps to kende mais azo mona oka ko travailler. En tout cas biso pina pour na musala isinga pena tongo tiswa beta pena musala da neka o monela kaka da ningi peta mola chaque jour. Yo fandi mboka ni na fandi na Sonabata alors rôle na kati ya femme Bomoko ezali nini bon rôle na nga na kati ya femme Bomoko na musala o zo mona do ngana za pona ko landela makambo sarclage ya banana ko lona na ko landela type récolte na ngona suka. Très bien. Alors yo zali maître vous allez expliquer un peu quoi parler komi le belayo na par rapport au yo yebi bisika osala ba résultat na on Italie ananas mais kapo kabukubeta lisolo expérience na. Voilà pona anana to bandaka nanu na kokata zamba kokata zamba après kotumba bon par rapport à bisika ya mabele bisika mususu to balaka mabele te donc so katika kotumbi obandi kolona mais yana bisika mususu foko bala mabele nit par exemple koto yo to balola mabele après ko bala mabele après to bandi kolona ba régie. Très bien. Alors, bando sala manana nana etandini ya monene osala ya nana o mona ki ozara fier nango quand tu te vois yo mozo ozomi zwana lokola nani ozali agronome ozali technicien ozali praticien ozali nani donc espoir na yo monene ezali ni bon na mitio na nana nazalo kola agronome parce que na botami na kati ya mabele oyo balona ka nana na belongo za wapi na village Ntadi. OK yo boni Mboka Ledia boni ba premier Nananas na Congo central. Voilà, na région ya Sonabata wa Okoti Bakati. Ouais, na nzela na biso na ndi toza premier. Ndi ko tanga tozaki na mboka Sonabata, bon ko tanga bon, na préféré ki ko zonga na village te esengi na fa na nga na Sonabata. En vue tozo kola bisika moko na bandeko to botami na bango, lokola ndeko na nga le blanc. To botami tanga yoko wa kete na femme moko bazana posa balo na banana. Ndi abengisa kinga te na posa tolo na banana il faut ya pona osunga biso na mpanzi Italie banana ndi to yaki na pesi nenge makamno sto elekelaka to somi ba régie ndi to loni siko to sana temps ya sarclage et pona ko cha propre to so continuer siko to zela récolte nango nenge ekolekela. Vraiment merci beaucoup na musala nao so continuer bo kozala vraiment malamu parce que na moni détermination na yo to zaki likola ngomba na moni yo to tourner bo na moni yo vraiment félicitations ndeko héritier. Est-ce que vous avez un conseil pour pesa bandeko na yo ba congolais na ba congolais bazotala yo ou peut-être bazomona bilanga ezatina te parce que komona yo vous sentez en fait je sens la fierté ya mosala ozosalama oko pesa conseil. Bon conseil na opesa pona baninga surtout ba jeune oyo balingi pena misala te mais musala ya zamba eza bien eza pe ezo produire ezo pesa développement na mboka surtout na parc social. Déjà na minute na mupanzi nga na za ya nana izo sunga déjà ndambo ya mboka na biso République démocratique du Congo. Très bien, merci beaucoup. Balandi Fantastique Info Télévision, toza toujours la carte ya ferme Bomoko na kolema ko rappeler binoté tozali na province ya Congo central. Province ils ont charge ya kolesa ville province ya Kinshasa. Oyo biloko mona ke utaka yango esika nga na zwami awa ne basalaka yango awa. Esika na to na zali awa baloni plus de 8 hectares ya manioko. Donc la kibino ke na koya na moment récolte pour l'hôtel Sabino ndenge ni manioko ko bima awa. Donc ezali parmi ma ferme o ngala ko benga yango
reine ya manioko na kati ya Congo central. Ozomona yango wana donc c'est vraiment eloko esengo pona nga ya ko féliciter Mosala ezali ko sala mawa Balanda Fantastique Info télévision. Alors Ndeko Serge Simple Zige. Alors tomoni Mosala zo sala na monika ka denzete ou 4 ans ou 5 ans. Il y en a beaucoup. Il y a caoutchouc. Il y en a beaucoup. En tout cas, oyo tu poses qu'il y a un côté yo pour que tango tu sois arrosé yango pe profitable. Mais tant que tu as sekuna okomona ndenge to loni yango kuna. Voilà. Ça est belé. Voilà. Merci Balanda Fantastique Info. To suki la partie les sika yo to la bolanda vraiment qu'on continue parce que c'est une série. Il y a ba vidéo. Olinga hotel sabisoni ndeko. Ah voilà. En tout cas, lelo ezalaki moment moko auto ezalaki makasi na loba. Alors chers abonnés à Fantastique Info, nayebi ke botala ka vidéo mais c'est toujours que vous allez confirmer banani basali te na kata ba vidéo nyonso botala. Alors moi je pense que tant que vous otala o nyonso boye donc on a beti caméra na 360 degrés. Donc tout le monde a manioko. J'aimerais bien dans la période d'Amboula, les retours dans la Pondu. Et ça la quitte quoi? La bête 360 degrés en Balanda Fantastique Info télévision. Voilà. Donc tu vas aller les kolokuna. Tu dois quitter na sekoto yo. Kosomona kaka manioko na manioko. Donc oyo en tout cas na beta ka toujours tolo na ba patron nanga na la patronne nanga, maman Petronine di Singa et papa Freddy di Singa. Pour en tout cas donc comment dirais-je, bon, côté là où nous sommes sala boye, na sala ngona mutema moko. Na sala ngona mutema moko pourquoi? Pour bazana bolingo. Soki bazaki na bolingo te, en tout cas mele nga les blancs na nga simple juge, na ko pesa ka confiance à boyete. Donc confiance au bango pesa ka biso, ni yango na transformer na misala o nyos buzumo. Très bien. Voilà. Merci Balanda Fantastique Info télévision, exemple à suivre yangoyo. Ya ba maman na biso o ba na mboka ya Los Angeles. Bazali na États-Unis, maman, papa Freddy, na maman Petronine, o bazali ba abonné à ma kasi ya Fantastique Info télévision. Lelo ba bengisi ngai moko votre humble serviteur ya rotalisa ya rokita sur le terrain pour la rotalisa misala na bango oyo bino mo bazali komona na misu balandi ya Fantastique Info télévision. Na rappelé bino le sous que dans la carte ya province ya Congo central na territoire ya Kasangulu na secteur ya Luiloa na kata village ya Sonabata. Donc vous allez komona la bilili ya ngo wana vraiment. Bomoni bananas, bomoni ba. Alors j'allais vous poser une petite question par rapport il y a où était les vergers, banzete, ba arbre fruitier. Il y en a. Boza boloni à peu près combien? Na minute déjà dozana. Oh ilona mikaka. Oh ilona mika ne passé na oh ilona ne oyo. Donc doza déjà na 436. C'était pour la Doloni. Surtout, les amis, ce sont des sapotiers, pas quelques avocatiers. Il y a aussi quelques manguiers. Mais avec Basafo Izali. Même dans la carte de Nyoko, peut-être que nous avons besoin de Basafo Izali. Donc, on a besoin de la banque, on a besoin de la banque. Donc, quand on était, on a besoin de la banque. Comme vous le voyez. Donc, arbre fruitier ezali, na kati manioko ezali. Mais quand on peut répéter parce que le bango est dans le bango, boloni combien de safoutiers à la carte de bomoko. Donc, les safoutiers na micho déjà ils ont 220. Mais au total ba arbre nyonso de l'eau déjà entre safoutier, manguier et puis avocatier, au total nyonso c'est déjà 436. 436. Alors vous avez un objectif à combien à peu près combien d'NCT? Alors, moi je pense que Thérèse a mon pour le moment, parce que le moment il y en a encore. Mais je compte que l'objectif n'est pas de l'union côté. L'union qu'on a sala on a posé ya ba patron nanga, ya maman la patron nanga, maman Petroni. Et puis nzetende et zande bilei o ngabena yelaki awa. Donc kolala kolamoka au fur et à mesure, boya kokuta sikoyo za manyo se toni na banzete. Donc oyo ilona mina ne oyo. To kita na sekona pona la sabino oyo da otolona ki ane passé ndenge komi déjà. Voilà. Merci Balanda Fantastique Info télévision. Balobi télévision ezali radio tetolobi tolakisi.
Tolobi tolakisi. Voilà. Awa na ina expliquer kama eloko mwa mukie. Bandeko ba mona. Donc eloko e poussaki nga vraiment na loni sabana na kotoyo ezalaki anana oyo. Ozo mona déjà anana oyo. Na mwana na oyo soki koli lokotokati. Oyo eza 6e récolte. Kaka na place kaka vandika awa kaka. Donc mama na ye abota ye akufa aboti bana aboti bakoko ba nkokololo oyo zomona na ngiti zona bengi nani po ba nkokolo pe yasi elesa ma déjà. Voilà. Donc exemple super yo okati abimisi mwana olongoli mwana musu yana lona makuna musu yana lona mikuna musu ikotaki kuna. Balandi fantastique info ezo sala nge sengo nazomona na ganga mongongo nanga kendaka pamba te. Nous voyons makamto lobaka bandeko bazali ko sala yango et les résultats sont palpable yangoyo. Voilà, oyo mwana mususu atikalaki ye abimisi ici déjà aboti déjà mbuma. Le haut déjà ça déjà mbuma tango ça grandit ndé ekotela ekomi na niveau ya kolia. Ye kaka ninga saboye mwana mususu ka bimi. Le tango suto kokata ye mwana susu akobima. Mutu o susu kozala suna likolo to kolona ngoli susu eza sur rejet. OK. Voilà. Pour vous dire pour compléter ndeko héritier. Alors oh déjà awa kazalaki moko mais lelo na ba multiplication to komi déjà na 15 têtes. Donc 15 rejets. On a moka ou izalaga awa. Et bien il fournit déjà 15 rejets. Ça signifie qu'avec rejet moko, nous sommes capables de les multiplier aussi. Nous sommes multipliés quand on a le bilo peut compter na ba rejet en année belé. Mais to baneka na moko. Et ça le commerce. Très bien. To baneka na 100 francs, et to combien na 1000. Le combien na 1000 et les résultats sont palpables. Les Balandia fantastique. Info télévision. Bon partager vidéo. Bon partager vidéo qu'on a l'égoïste Talisa Tindeland de quoi à la Chine, Tindeland de quoi à la Allemagne, comment ça de quoi à la France cité, partager vidéo pour n'a pas mes campés koyeba, n'engeni mosa les ali koleka, ah on a quatre femmes, Bomoko, moi je vais ajouter femme Bomoko, Misalande. Femme Bomoko, Misalande, parce que yango les ali comme nana et Misalande. Donc parce que Misal les ali comme alors dans mon côté, il y a ba petit détail. Oyo, dans mon bantaba. Bantaba, tout ça, vous avez combien et ça se passe comment pour nous occuper bango. Voilà, merci beaucoup la question. Oyo zabi bwele na biso, pour te dire comment on a bangulu. Alors to soki wana te esengela kito la sabino susu bantaba. Donc otala bantaba na biso awa basi bazami satu na mobile moke pesi 4. Alors bantaba vraiment en tout cas iboso condition banaye ko boka mela ezalaki mabe. Eza pena bantaba ore abasi babotaka awa mais viki bazalaka na ndako wana tole wana kuna andor donc chaleur wana banaye ko mabana. Donc en tout cas jusque là les bazabwe awa mutu wa boti mwana na siyomete azate. Bantaba tukala bango 4 basi misatu et puis mobali moko. Voilà. Donc pour oui, moni parce que na ça que fantastique il faut aller vraiment université autour le bakambo ba conditions bazaki na ndako wana ezala ki bien. Alors pour vous, quelles sont les bonnes conditions au motako ça les la pour la bokola ntabanaye puis pour rester malamu. Donc premièrement vrai ko bokola d'abord et ça kana le buson ntaba face à la liberté. Parce que les loko kanga ntaba na singa yo zozuleka ka biloko kana tsoko zika ka biloko to benga ngo ba minsanga. Oui, yo pesiye. Or que estomac na ye senga ka minsanga wana te kana journée wana. Alors ntabesenga fois na liberté, yimo ka so débrouiller na ye ba matiti ne ya kolia. Et puis place na kola la senga ka fo ezala vraiment bien protégé. Ntaba pa linga kola na mabelete. Surtout masuba ka yimo ka suba ka wana en tout cas ezala ka malamu te pona ye. Yango senga quand même place wala la plus ou moins. Souvent otala ka soki o mona place ba beta ka ba brique. Bantaba soba kana komata bisika wana même ndako mo bazo tonga sika boy bakana komata likolo wana parce que linga kola na mabelete. C'est pour cela lelo toko pesa conseil na bandeko bo bazana bibwele bo meka un peu kola lisaka biloko ba bibwele mais likolo bo bazala ka mpe na bo bazala mpe en bonne santé. Voilà donc c'est tout makametali kolia na bango tabasenga ka boyete ko kanga boy en tout cas santé za ka bien. Voilà, conseil yango na boyoki parce que fantastique info ezali une université buissonnaire ou tout ça conseil pour na ya rester malamu na moni pewa ba tete ya banga et bandi ko teka déjà elingi ko lo baki elingi lo ba déjà ke bolia ka ko dibana kala oui il est samaka déjà maman il est samaka déjà et sunga biso makasi très bien sunga biso vraiment très bien voilà voilà pour conclure pour makametali bantaba alors c'est au moni bango to kangi bango boye parce que za moment to sala ba jardin
En tout cas, bazo détruire fort. Les gens de meilleur quand bango boye, ti petit à petit au servir bango quand makameta likolia. Mais au moment opportun, ceux qui m'bambou les couilles nango, petit quand biso bango bazo yenga yenga bango koto. Voilà. Très bien, merci beaucoup Ndeko. Tozo continuer toujours Nabino na découverte. Eh dakini ni germoire Nabino. Ah ouais, zaki germoire ba safu. Donc ba tika du bon dodo de la saison des pluies. Pour te partager yango. Alors, dans mon zaki ndako ezala ki ebukani zaki nini? L'ancienne porcherie. Donc porcherie les zalaga awa. OK. Oyo ngana ya kokuta ezalaga awa. Alors avec le temps totali boye ezalaki très étouffé. Alors tu préfères que to tonga na ngambo kuna. Butunga na ngambo kuna. Tonga na ngambo. De awa to buka na biso. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on peut construire une porcherie avec ba terre ya mabele argileux. Mabele argileux kasi même wana pe kuna na ngambo na mabele zaka argile. OK. Parce que na bosa yoto ko lakisa yo bisika to timolaka. Namona ki namona. Voilà, to timola mabele kuna, to façonner ma brique et puis simonango to tumbi. Dans to tumbi ezui makasi parce que ce que zaka bongo na ndenge ba timolika bongo ba betika bongo. Ba sali forme brique et puis simonango ba tongi. Na ngula ntoka usali musala mponda. Quel que soit jara crepsage yo ko sala. Soka nango ako trouver kaka. Très bien. Voilà. Balanda Fantastique Info Télévision. Dans le vidéo toujours bobo sénateur Oloba. Ferme Bomoko Misalande. Ferme Bomoko Misalande parce que résultat ezali Koloba. Awa na misu et je vous signale là na lié malamu na loboko ya maman na biso maman Chantal hein? Non. Maman Laure ou alambeli biso là na bien blindé donc maman Laure merci beaucoup. Parce que ngai votre humble serviteur, ambassadeur de la terre, n'allez le loboko na yo vraiment Zambé, apambola yo to utaki mosika to lembi, n'allez mais Balanda Fantastique Info. Na remarqué ba fait megara ya Congo certains ba lindenge les sarangai, to lia la ferme malonda eza pembeni, to lia malongo, ezali pembeni awa, to lia pa ya maman Marthe, lelo to lia la ferme ya maman Petronile et longo na maman Laure alambeli biso. Vraiment eza kitoko malamu. Banana eloko na mutali boso tangi nani? Non, la bien ferme de Boston, les bosses, la ligne de ferme et parti, Malongo, et d'aller pembenia. Ah, voilà, dans ce cas, je profite de couper ça parce que c'est mon ancien patron. Hein. Ok. Très bien, merci beaucoup. Balandia Fantastique Info Télévision. Toi, Nani, Moni Motota Molina, Chantak Manga, a vraiment cassé. Pour l'accès Moussa, tout ça, il a la facilité. En quand on a Zamota, il a commis le roi Moutou. Alors, Balanda Fantastique Info Télévision, pour chérir, mon la musique, yango wana. Pour chérir, mon la pembeni, yango wana, t'as la musique avec tous les détails possibles. Oh, et tu ressens la yango lisusu, nami kolekoya. Et là, vous avez que Tokomi Wapi, Ndeko. En tout cas, je voulais un peu compléter quelque chose. Ok, j'ai. Donc, oh, yango to lona ki, tango to koma ki bongo. 2023, yango banzete yango. Donc avec Nzete Oyo, en tout cas, je pense que na ina pesa mo conseil pour Bandeko. Na taille kaka weza, na ko botsa yango peka na taille nengeza boy. Parce que na yebi ba technique onyo soto sala ka pour que Nzete ke na musika te. Technique yango za ndenge. Omo ndenga zo bimisa mutu na ye oyo. Donc na ko buka yango boye. C'est na buka yango boye. Na doza na bambeli na biso oyo to sala ka opération wana. Na ko pasola ye awa. Na pasola en quatre parties. Nazui ba morceau nzete na koti na kati wana chaque partie kota kei ake mise étape et puis na ba étape na ke mise kona na ko buka lisusu donc nazo multiplier ka ba étape ka ninga saka na ajo kaka alors siko ole akeli likolo azo panda na ka sur place. OK la wana eza expérience oyo maître na ngai abe Jacques apesa nga pe asona marga kufa na ye auto kufa be Jacques abe Jacques kufa ki ye on se rend compte parti non oui te ndeko te mais yene mtatekela parti zambana voilà akufa ki akufa déjà akufa déjà une année déjà passé en tout cas voilà pour na makambo ezala ki explication yango alors ndeko lycée excusez s'il vous plaît ba boni na yo balobaka tikaka bato wana balobaka mingi ke yo. Oui. Alors moi je préfère que na lo bananga. Nabi oza bonné na makasi. Nabi oza bonné. Alors uite ko tuna ngakuna différence entre Bitabe na Makemba. Alors biso awa lelo na ferme bomoko toza na posa ya kolobaloba mingi te mais toza na poto la saba vidéo. Voilà eloko babengi Bitabe yango yo. Eza pe hôtel. Eza pe hôtel déjà. Au cadeau to bombaki pour abonner à Fantastique Info ba mona. Wow. Bitabe za hôtel là.
yango esungaka biso na makametele mike. Alors totekaka yango vraiment na ndenge toteka yango na ndenge eza régime boye tekeno na kati na teki non na kata yango vraiment na kati yango mike papa tokena yango na marché babimisa yango na bawenze bazoteka parce que kuna tozwaka ni mbongo ebele par rapport na ndenge koteka yango di kubongo nde yango mbongo oyo en tout cas toza na kesi na biso mobima ya ferme oyo eza na kesi. Donc quand tu dis caisse, c'est-à-dire que c'est pas l'argent envoyé par la patronne ou les patrons, voilà. Mais c'est l'argent régénéré par la production. Voilà. Et même. Oyo, ils ont ce que la fermeur. Voilà. Nega uto lo bawana. Donc biso mbongo na biso kese utaka teke peut-être uta mikilia poto. Que ah maman papa ya botini la biso boye parce que mutazo. Maman na commenté que au conseil sigoté. Mais eux ça vidéo cassette. Les audios dans ça la télé. Les blancs yeyo. Donc pour la dit chabo boye na bombe longité. La but on a caisse na biso vraiment. Et puis caisse on peut ventérité. Là je parle parce que na eu force na place batami. Ils ka caisse va ventérité. Le même ba collègue travailleur na moko soka beli. Na benga na onté. Ngamo na zoena na charge parce que je suis déjà le responsable. Il y a que diriger ma camion. Quand on m'appelle cordon, ça signifie que je dois coordonner tout, quelle que soit la maladie. Mais tu peux coordonner, mais on va bloquer. Il y a déjà un combat cordon, mais tu n'as pas la main directe en salle. Ça s'est fait aussi, hein. Oui, tu aux combo cordon, aux cordon, mais en réalité, il y a moi coordonné. Papa il m'a coordonné, mais il y a comme étiquette, il m'a décidé, ça m'a remis sur bon. Ce que ça vous a notre collaboration à bon, ok, non? Tu veux faire quelque chose, là, je vais dire merci à papa Freddy et aussi à maman Petronille parce qu'ils allaient vraiment loko, il y a malam. Vraiment. En tout cas, moi aussi, je les félicite beaucoup parce que la confiance au Sangaï, Bayebi qui est les blancs. Donc, Bayebi est vraiment bien. Et puis, à chaque fois quand je fais comme ça, détails, ils ont raté. J'appelle ça des détails pour que tout ça la transparence. Pour moi, il transparence. Sur transparence, c'est en tout cas, c'est pour cela que je suis vendre kimia et puis na lali saka bango pongia ba bébé. Na misala o nyoso ya ferme bomoko. Pour bazala ki déjà déci. Pour na makamela ba ferme. Deka yo moko lo bango. Izana ba nyoso bazala déci te tiki makama ferme. Ngapene na kutaka bango. Mais ngana prometa bango que non na ye pona ko lamusa félicité na bino wana nyoso wana. Et voilà maintenant quoi? Comment dirais-je? Les résultats. Les résultats sont là. Et palpables. Voilà. Et puis, on a pensé que la différence, il y a Bitabe, les Kemba, il y a un peu de l'accès. Peut-être que nous avons les Kemba. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora pour un combo bio. Ok. À part Bitabo de l'Axibino Kuna, vous êtes capable de l'Axibino sur les Kemba ou les Kemba ne Yangoyo. N'est-ce pas que le Bakuna contre l'Ona y a les Kolokuna. Donc, Oyo en tout cas, et Botaki dans la saison sèche, ne Yango Mone Bimi Nango Mokeboy. Mais ce que c'est dans la saison de pluie, vous avez une dimension de la boîte. Donc, voilà la différence déjà. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer avec la fantastique info télévision parce que vous allez découvrir tout ça là. Émission de la Namarna Bakaye, Naba Big parce que ils allaient court, ils allaient copier ça parce que dans la mission, il y a que bot ça va faire mais ouais bot raté, il y a que faire mais d'aller improductif et comment productif grâce il y a ba conseil na biso, grâce à ba descente na biso et accompagner aussi ba ferme oyo bazali ko émerger pour na batika la taille wana yango wana tina biso ko kitara la banzela ngai votre humble serviteur ambassadeur de la terre Lucien Bokite nazali toujours wana pour na kotali sabino et ça la ngai sengo ya ko mona réussite ya bandeko na biso. Alors ndeko awa tokomina wapi? Awa tokomina place de salaki de salaka jardin. En tout cas comme on ngone za ba vidéo boité parce qu'il y a déjà des traces. Ça signifie que makambo ezalaki yawa. Donc to sali makambo à place de mon ndeko lycéen. Makambo na ninga ba vantérité to sali ndunda oyo et sungi vraiment sikoyo okomi siko na place oyo otunaki nga question. Pourquoi pas basona batin ndenge yo bengaki bango pour nini ba préférer pour nini baliaka yango te keno bango ko balia yango va ikena kin. Alors net ndunda oyo
basona batin baliaki yango baluele balie yango et puis bambube balie yango bata mbuba balie yango bata luile balie yango bata sona bata balie yango donc voilà capitale pe koti petit ozo mona oyo en tout cas zakina mama mobimba aya senyeka 5 mikano nyoso oh non okay nango sasa aya pikoli akena nango sasa ezandu na nini ozo tali tala ezalaki pointe noire ko babengaka pointe noire yango donc wana ezalaki bon nino yo moyim de sali bongo mais eza ba tete oto tika katika pona kozwa ba semence voilà. Est-ce que vous êtes toujours vous continuez toujours d'être dépendant il y a ba misala il y a ba graine il y a ba payato bino comment la possibilité kozwa ba graine il y a bino moko donc biso moto comment la possibilité pone to tiki boy donc ti ko bimisa ba fleur et puis bon et bimi sali ba graine nango wana soki koli ekomi jaune et to longolaka yango soki to longoli yango bongo ale to bombi yango na kata ndaku po eko pour lambula te soki pour limbule baby soki to bombi bongo après sima nango nde na tango soki kokoka so tango to so na ba année prochaine na elanga année prochaine to zongeli so makambo na biso donc ti ozomona boy donc na pendant la saison de pluie to se bazaka mingi na makambo ta linyoko et puis na saison sèche to kitaka na ba jardin alors pourquoi to kitaka na ba jardin pour que tout ça la makasi tout fournir ressources biso beto la sacré de quoi nous sommes capables pour lelo yo tango oye awa ozomona ka bilonga bato alors to saka kawana te pona ko la saka bilongi batala ka biso kaka non surtout maman Pétroline papa Feli balinga bongo te. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Balandi Fantastique Info Télévision, tout ça toujours na kati ya village ya Sonabata. Oete to sika to tourner émission na biso ya komona misala kitoko. Oyo bandeko bazali kosala mbote papa nanga. Voilà, ibisa la Fantastique Info zotalo de partout kombo na yo ezali nani ngai kombo babotelanga eza pa mukeka so yebani monde entier ça c'est lo banquette. Alors yo mtina na yo na kati ya ferme bomoko ezali nini musali nyo soki paranangwa. Bon ngana za musala nyonso eza na kati ya nde to travailler yango. Ok, au salara nini, au salara jardin. Au salara jardin, au salara bamanyoko, tout ça, oncle peso kakati mbila, to lokotaka, ni babengi bomoko, c'est que yangwana to vivaka na ngona kati ya ferme. Au sali jambula boni na kati ferme bomoko. 2 ans. Ah, très bien. Merci beaucoup. Totondio botondi vont continuer boyo za la malam parce que résultat ezali comment on a Balandi Fantastique Info Télévision. Alors nazomona oh, non on a évité ce ezaki oh nani. Alors oyo eza bilolo. Bilolo en tout cas bato babelaka tension ainsi de suite donc préfère prendre kolia bandundo. Et puis ndunda oyo zomona oyo eza parmi bandunda nyonso eleki yango na mbongo parmi bandunda nyonso tolonaka eza ndunda moko te eleki yango na mbongo donc eza ndunda le plus cher bilolo voilà donc bilolo bozomona oyo yango mpe tozo compter donc mikalo nyonso moni baloli koto oyo na oyo nyonso etikali koto oyo bakobalola tour oyo toza basé kaka na makambo etalika bilolo. Mais est-ce que eza ndunda le plus cher mais est-ce que c'est coulera facilement na marché ewumelaka te soko bimisika mutu ewumelaka te bavantele te donc ndenge na oloba bongo mikala oyo ozomona oyo yango moka oyo en tout cas soki nayebi soki natekaki yango soki nayebi soki natekaki yango soki otuninga na poche na ngai omona kana kobima na ba 60 000 50 000 kana mukala moko boye mukala moko wana wow donc mukala moko ya combien 10 mètres sur combien oyo mukala oyo eza ya 15 mètres 15 mètres sur 1 mètre 20 1 mètre 20 voilà donc mukala moko ya 1 mètre il y a 15 mètres sur 1.20 voilà donc on teka déjà 60 000 est-ce que kitaka tango nini mataka pe lerne yango kitaka te mataka te wow bilolo de yo conseil la Fantastique Info so ba investir mingi na mamoteli ba légumes balona mingi bilolo ça dépend aussi ya milliers eza na ba milliers musu eza réglé kuna oyo ka batu musu ba yebi yango te ko se baser na ngombo eza na ba ferme musu na nena lobela ba voilà na cadre ba ferme na ba ferme musu eza na ba fait fond alors kuna se baser na bilolo wote ngombo banana mais biso toza na avantage parce que toza na cité lelo soki kaka ndenge eza boye toteka yango ndenge nini topikolaka yango mpena tokangi mpena babote et puis bote nango eza différent par rapport ya pointe noire ou bitekuteku ou soit épinard oyi mpena bote yango ya 500 mokie soki ebimi kaka parce que pourquoi bato bawela yango lelo ata ndenge ezaka boye soki otumi yango ata na moto kolia yango na kwanga oza na munga na yo oza na avantage. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Alors
tozwi matin kotambola tokutani pe na bavoka ezali koya nzete déjà tobota elakisi ferme ezali déjà béni pe ça produit et les résultats sont palpables. Alors na bino ke fin bomoko misala yango ezali komonana bomoni déjà misala résultat yango pe zomonana donc tozomona déjà avocatier na bavoka déjà likolo résultat yango yo esali biso esengo. Alors yo moko commenter nini avant tokota makambo etali pisciculture on a moni boutier de l'autre côté. Voilà, en tout cas ça tombe bien. Nenge caméra ya fantastique info ekitia wa pona ko lakisa ba patron na biso ba avocatier na e ba avocat na nzete pour en tout cas même dans les canaux vidéo mais na zwa vraiment temps ko lakisa bango yango te. Mais ça tombe bien le kola pe fantastique info azui yango ba bi mola yango keno avocat na bango eza ko bota malgré ba mumeza nango pene ebelete parce que boti na ilanga ba mumeza nango pene ebelete mais le plus important ba profiter kaka. Très bien. Merci beaucoup. Alors wana zo biso na wapi awa sikoyo to na bino place yo to na ba etana biso ya ba mbisi. Voilà. Donc awa na kati ya ferme bomoko ça na des étangs où tozoko beaucoup la ba mbisi na biso. Alors na koyi kozala un grand thé, je dois d'abord dire la vérité. Étant oyo na yako kuta yango. Na yako kuta yango déjà ba mitimola yango déjà les deux ici. Mais en tout cas pour ça ba timola ki yango et ça la ki biso bien té. Moi avec mon équipe quand on y a qui met tout ça là il y a modification oui. Modification voilà. Donc to modifier qui yango par rapport à position Israël qui d'abord ils a mikie et puis profondeur nango ils a qui pena no malongate alors biso ça là qui modification terme on est échappé mingi donc ça là qui modification pour que bambisi ba boka ma bien voilà donc il y a déjà des poissons à l'intérieur. Merci beaucoup Ndeko. Alors dimension il y a temps ils allaient boni et vous avez modifié profondeur et commis à combien avant c'était combien. Tous ces détails-là, nous avons pour ça que nous avons balandia fantastique info. Et surtout, ceux qui ont déjà bambisi, nini, depuis période nini, nini. Voilà. En tout cas, les journalistes ont un grand thé avec cette question-là. Les deux questions-là, parce que c'est deux questions différentes, non? Profondeur et puis dimension. C'est ça bon? Oui. Alors, veuillez m'excuser vraiment, on n'a pas mesuré. Donc, tu as modifié. Vu que Missal, toi, tu as vraiment trop chargé. La journée, ce que tu côté, tu as trop chargé. Alors, prendre tout ce temps-là, il y a comme mesurer, il y a un temps où on est à la carte. Donc, avec cette question-là, en tout cas, veuillez m'excuser. Donc, tu mesures à quitter. Donc, tout court, tu mesures à quitter. Très bien. Merci pour la sincérité, Nayo. Ça, c'est que, oh, il y a des recommandations. Quand on est au sala, coacha, c'est pour nous protéger, nyoka, bancho, si ba kota te, mais pour ça, on a un périmètre, mais pourquoi vous mettez occupé les colonnes en côté? Vous n'avez pas pensé à ça? Bon, en tout cas, chez nous ici, au Congo central, la place où nous sommes Kendaka, et là on a un takaka mingi, bambisi na itan, ezakaka nyoka, magorodo, et puis grenouille. Takaka mingi, bambisi na itan, ezabiloko wana. Alors, nani oyo ndeke aya akota na moi en tout cas c'est impossible. Et puis les barons l'éclairage d'abord ici il y en a pas tant que vous avez le temps oyo ce que ça là qui est très éclairé là c'est mieux mais avec les couleurs oyo nani pour ndeke amona pena que mbisi en tout cas c'est difficile. Bongo nyoka ninga bonyoka ko matatami matela koti on doit kokate pour ramper à kota kona kokate. Voilà, bochebe moustiquaire donc parce que ça c'est pas vraiment conseillé pour n'avancer prédateur parce que oyo kangata nyoka mukolo moko te so ezaki il y a filaire au kanga mais on découvrir un jour au moni nyoka on mata bokangi likolo mais boye bango te. Vraiment félicitations à Obo Sali et là tu peux toujours conseil so bo luka pour protéger likolo et vous allez encore beaucoup plus mieux pour na se sécuriser. Alors na kati eza na mbisi nini awa tozana mabundu donc oto bengaka ba tilapia ba tilapia tozana bango awa na kati. Ah très bien, ça pe na kati sa malonga quand tu tozana auto chakia wa c'est 150 à l'evin. 150 seulement. 150 à l'evin. 150 seulement. 150 seulement. Ah non. Faut bongisa, faut chata. Non.
faut calculer, Ça dépend. faut calculer profondeur. L'air oui, parce que n'avez pas qui dimension en profondeur. J'allais vous conseiller combien de mbisi rocha. Bien sûr. Et moi n'avez bien unité, mais 150 déjà la nini aux alamouké parce que biso déjà la hors sol, au sol là, il se passe mon mbisi belé. Donc ceux qui ont quand on retourne dans la sur la calcul. Merci beaucoup. Alors, je voulais d'abord expliquer dans le société personnelle de police, alors, aux Zamba Libosote, avant que j'arrive ici, dans la salle déjà, na beaucoup la pipa mbisi déjà. Peut-être il dépend de la capacité. Tant que yo ba à lever, mais au tel sur volume na bango, tu vas la guindengeni. Parce que déjà na volume et puis il y avait déjà des enlevés au parce que déjà na ba zemi. Hein? Alors, ce que on a yena bango, ça signifie que non, dans quelques jours, ils ont monsieur la côté de l'année, je compte déjà, bazo boka ba marque déjà. C'est parce que on le bien mingi pour nous salir par exemple na tilapia parce que tilapia bota ni bota. Mais ceux qui na ngolo, on a que non, et ils ont la difficulté. Peut-être. On fait des scènes là-bas. Déjà, il y a un autre solo, on a vu déjà par rapport à tilapia, on peut parce que tilapia ko bota ne siko. À quoi il y a bota mbi c'est belé et ton dipé. Mais ceux qui na ngolo, on a que non parce que à auto ça les l'élevage je m'en fais à la intensive, c'est-à-dire que au tchang pour gagner rapide pour nous retirer atteindre belé dans un laps de temps. Hollandi. Okay. Alors, faut vraiment voyez ben parce que je laisse voir où il y a au moins un lobby par exemple 150 dans les lits qui va robot pas comme belé comme c'est ça qui l'a peur bah bon bota c'est qui clarias ça allait être vraiment très compliqué parce que les mbongo est-ce que vous voulez ça bango il y a des aliments appropriés oui, il y en a tous on ça qui appelle parce que la moni aux ma futa wana parce que ça vous besoin de ma futa besoin la son besoin la farine il y a poisson beaucoup composé l'aliment ma casse on va relier la bango za kitoko mais dans un premier temps tous on a une son de blé. Son de blé puis c'est à kilo mukete. Auto bois que là on a lui dans un premier temps. À part ça, il y a aussi ma foot ma produit ma foot ndembi salinga ngomi. Il y a aussi des méthodes au balagi biso parce que on a quand formation hein, au makameta ya pisciculture. Donc quand tu formation comment nourrir quoi les poissons. Donc tout ça aussi na ba lié auto composa ka banini o ba aliment na bango, au timoli libulu. Aussi ba posa bitabene ndenge de osala ba fufu bongo aussi ba posa bitabene wana ko sala lo bengaka osala yo moko bimisa o bengaka nkusu obimisa yango pour ne sala bongo là aussi c'est une autre chose au sala mais besoin ma faute besoin déjà l'avantage est belé ce que vous sali que vous utilisez les alavements malamu voilà Balandia Fantastique Info Télévision émission vous avez ça poster au kata te mais nous allons déjà au kata parce que to umeli awa banato yaki parce que matière est tellement et belé, très cher abonné de Fantastique Info Télévision. Donc, Toyaka pour nous apporter idée, pour nous solo là, enfin que monde où est allé agriculture et voilà, et dans la reste encore palpable et meilleur. Alors, voilà. Na monde nous commentaire nous ça, mais ça va gombo. Ah oui, ezaba courgette. Il y a cela déjà 5 jours depuis le lona yango. De yango pe bozomoni ezobima déjà. Donc, ils ont terre ya courgette pour te préparer qui. Non, là, tu as toujours que ça, vous savez, pour la dimension, nini. Dimension, donc, longueur ou largeur. Hein, longueur ou largeur, oui, oui. Alors, toujours, nous, on a, de ce côté, on a mesuré. Mais ça m'a bien. Et ça m'a bien, on peut savoir conseil devant, millions, il y a Balandia Fantastique Info Télévision. Il faut toujours qu'on mesure. Dans une ferme, vous ne pouvez pas manquer, les États-Unis, pour nous GPS local, toujours, ils ont un million de côté. Vous devez avoir ça. Parce que permettre bino, endroit exact, et puis ça peut mettre potentialité, tout détail, ma belle wana. Faut vraiment ça obligatoire, il y a aussi la détail, il y a mesurage. C'est pas obligatoire, on a ébissio. Faut que ça là, toujours pas, parce que ça là, vous avez musique, vous savez que la salle autant de mètres, et vous allez vraiment malamu. Donc, alors, ton comme il a deuxième étant, awa malobo ezali nini ezali mbisi nini boche na kacha awa awa eza bangolo eza bangolo o tosaki awa tobokola awa alors na bangolo awa baza 380 tosaki toujours ndenge autour na capacité ya étant biso peut-être on capacité ya étant parce que je ne travaille pas seul hein moi aussi je ne travaille pas seul parfois mais de biloko boye na benga ngape un spécialiste un spécialiste ayi attendre temps non faut ça nombre alors awa il y a eu prévu to cha 350 mais place to kendeki place tant ba pepe tant na bango
il y avait l'augmentation des enlèvements. Alors, tu me regardes un peu qu'au Baxambo. Donc, il y a 380, on a boule qui et vous allez se multiplier, la boule est déjà bon. C'est ça. Papa, pour l'Angola, c'est vraiment difficile, les temps où il faut ça l'élevage, ils arrivent vraiment incentif. Au Tchembi, c'est belé la boule qui est, la temps où il y a un peu de bon gâté. Donc, tu vidéo, tu as là, tu as lelo, tu as un 5 jours, tu as là, Bob Misamai, Bob Msapinga, tu as 380, 1500, tu as combien? So, tu as c'est bon. Voilà rendez-vous. Alors, la monnaie, vous avez un canard, ils ont vraiment des cons de ligne mingi. Vous avez un cas à mi-balé, tout le monde. Bazalaka est belé. Bazalaka est belé. Mais en tout cas, ni balé, ba pumbwaka. Tant ba pumbwa bongo, ba tenda ba zongate. Donc, tu manques déjà de temps à kokata bango mapapu wana pour que ba pumbwete. Ok. Alors, conseil n'a pas pris ça na bandeko, ba boko la so ba bata. Surtout en des vacances comme ça. Donc, ba préférer kami kokata ka bango mapapu. Parce que si vous avez timbi la maille moko boye l'équipe place obini boko la bango, on connaît les belles ndenge biso to kutana kina yango. Na moment oyo si bakimaka na moment oyo to pensaka ba etant au point na to bongisa yango. Maille awe kaukaki nde ba puma kita ba kita boye en tout cas bazonga les sociétés. Voilà. Donc merci beaucoup pour le conseil nayo. Balandia Fantastique Info Télévision, to talimbo la bino na carte ya ferme bomoko misalande yango ezali komona na to sali tout. Pour se recadrer vidéo, mais quand c'est boyebi télévision ezali ngonga ya ko sala donc na me ko repeta ndeko na pesa ndeko no sombote kasi ndeko yo na musika banda na yeki na moneka to sala mosala na pete ya tambote te mbote ndeko mbote papa yebisa bandeko na ba congolaise na ba congolais ba otala de partout obenga mina kombo ya nani nga komona nga pa Verlin papa Verlin alors yo mosala na carte ferme bomoko ezali nini. Oh, na kata faire momoko nga pe na plupart na sala ka donc to boaka ka misala tu to sana ngo to sala ko to sala ka union bon awa na za donc c'est que to sala ka net o zo mona awa to sala ka to sali mikala to kat na to kati to bumbya ngo na niveau ya nini ya ba kongo na sima ba mo biloko to longo to zo na likolo mokala to tumbi ni yango zo mona ka déjà o bimi déjà isa ndunda déjà. OK. So que comme ka moi une pointe noire. Ce qui est comme moi, mon laït, le longolé awa, to que l'on ande, si ka sengeli to l'on. Ok. C'est ça là. Ah, très bien. Vraiment, merci beaucoup. To CP la loingue boyambi biso. Bien, bien. Alors, Ndeko Cordon, je pense que Nenga aussi déclaré déjà dans la vidéo que aux télévisions et à radio et à Kamangonga. Alors, je pense que je vais vous montrer ça en distance. Pour tout le monde, ba caoutchouc. Non, Ndeko Zomona. Donc ezali donc c'est onyo so do yango na yango donc ce qui bambule kuyi ou sinon ningi tozoka arroser mikolo boye okomona ndenge eko mata lisusu alors to mata poto to lakisa bino fufu pour gagner l'état donc bisoté voilà donc bisoté vidéo yango moko déjà déclaré bakata or que bisoté zaki na bisika we sengela ki to lakisa lisusu mais bisoté voilà Balandia Fantastique Info Télévision to koti na troisième partie autre côté pour dans le cabino. Récolte à foufou, il y a manioc, on va transformer en na foufou, pe total sabino, nda kwesika ba travailleur bazalaka, na ba kolo ferme ceux qui baillé et sika bazalaka. Tout l'année on a troisième partie, tout l'année. Biso cherche Jabi Loko Yoka Bango cherche Jabi Loko nzemwani ya bonheur Jabi Loko nzemwani ya bonheur Papa Chelsea oye oye Chelsea mobile kitoko trop
Tata kimwene mane. Shesi tabi logo nzemu ya bonere wana. Toko lena bonere take tusale FIFA. Yo zali teknisa ya bonere. Aya, 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 aya. De mi boogie de mane. Aya. Tata kimwene mane. Aya. Tata mwene mane. Aya. Endo. Yenga ya bane ya mane. Yenga ya bane ya mane. Munagile kanga ya bane ya mane. Munagile kanga ya bane ya mane. Ya ngeli ya bidu. Ya mana ya bidu. Ya tala ya bane mungeli ya bidu. Ya tala ya bane mungeli ya bidu. Ya no bane tikata. Ya no bane kanga bune. Ya no bane tikata. Ya bane mwana. Ya bane ya mana. Ya kanira ngami masegi ya mana. Ya kanira ngami masegi ya mana. Tata mana mosogala na mana kagi ya mana. Ya mana kagi ya mana. Ya ndira ndira. Ya ndira ndira. Ya na bagani ndira. Ya na bagani ndira. Letala ya bana bungeli ya budu. Letala ya bana bungeli ya budu. Abana mama ya bana dingi kata. Abana mama ya bana dingi kata. Aya aya. Aya aya. Bango balobi lobito. Bango balobi lobito. Tubandi bango te. Tukipe bango te. Tukani bito te. Atubandi bango te. Tukipe bango te. Bango balobi lobito. Tubandi bango te. Tukipe bango te. Atubandi bango te. Shesha kipe bango te. Shesha kali bango te. Bango balobi lobito.
Yekala ya bana bangere ya bene dibakaka. Yekala ya bana bangere ya bene dibakaka. Ambana baba ya bane dibakaka. Yekala ya bane dibakaka. Kala gaga ya bane dibakaka. Ya na bana ya ndela ndela. Ya na bana ya ndela ndela. Ay 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 ay. Bango melodi lodito, Uba tali bango te, oh chef, Koko tali bango te, Koma kipe bango te, Wenda tala bango te, Mamabo, Cheta landi bango te, Jona kipe bango te, Jona tali bango te, Jona landi bango te, Change melodi lodito, bango te landi bango te, Bicho kipe bango te, Yeah, me ne budi ge mane, yeah. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement.